nzala elili na ye kotika ete partout soki ngai elili na ngai partout kotika ete gote nayoka sango nayebi ozaka motema makasi mpo ozaka teti nayoka sango sango nazala biso nayoka yango kote ngai tokona tiki yo eza kimia eloko eza te. Est-ce que l'avenir en ce lieu, ça nous a réellement interpellé et ça nous a réellement poussé à réfléchir sur le bon côté. Amen. J'invite notre pasteur, le pasteur Charles, qui va nous exhorter pour quelques minutes. Et à la suite de ce programme, est-ce que nous pouvons acclamer le roi, Amen.